Lisoto kobetela o lelo ekopesa yo pasi bino batu bobengisaka bandeko na bino na mikili ya mpoto. Est-ce que soko obengisi mutu na mikili ya mpoto na Afrique du Sud, na Angola, na États-Unis d'Amérique, na Europe, est-ce que yango akufa akoma esclave na yo? Ndeko mobali oyo abengisi lek na ye na Congo, tope na Afrique, ake na ye na mikili ya mpoto, leka kono na mikili ya mpoto akomi psie bongo esclave. Esclave na ndenge nini alingi te leka bimananda kuna ye pita oleka jwi musala mbongo nyonso tu yaya abandra kuzwa wena mwasi na ye tina niveau ya okei na banki obimisaka mbongo oyo aleki na ye ndeko kosala msala ya azwaka mbongo epesi pasi ya kosakana te lisoto kobetela oyo ekolelisa yo. Tokene na Lubumbashi wantanshi epai wapi soda Ameli Masanga alangwe na munduki alali na mabele s'il vous plaît tangu ba continue ba ye to ba ninga na ba collègue de service ba bi yo lali boye ndenge nini ono na langwe te na salaki nde kopema likambo ya somo soda la boye ezalaki pe jour oyo mokonzi ya mboka alingaki bongo na Lubumbashi pasi yo ka explication ya soda ye mo mutalalaki eza plainte président sana kasi na yo no taki sécurité mutu apemi nano yoka mutu apemi nano pole que son chef ya sala musala yo o filmer ye yo taki sécurité nanobaka yango chaque fois yaya na yo leki na yo mama na yo to nani akoko mandoki na yo bondimelaka ngai te tala baleki ya Shabani Record Kolo Congo web bauti bongo na mikili ya mpoto basala ba identité différent bakati à partir de Brazzaville ba ye bongo ba assassiné Shabani Record to la like to la muki tengo to ka bimeno ba bomi Shabani Record pa nani et pa bandeko na yi passe nana kagi bango policière do topé soda ya mwasi vraiment wana namoni mouvement mabetan qui naza agent de l'ordre ami kolandela yango makase camouflé natali des jeunes ba okita na ketch balati ba chapeau ba cache-nez donc baza bango za lesté bato simba bango muso alinga panika kima ko ina bango na kati ya mutu katozoke na bango ba corrompre nga na $500 na boyeli pona mon déjà que ils a mabenga na kangi bango na présenter ko ba konzi comment que bapesa ngai mbongo ndoka bauti ko tate ndeko na bango baza na ba carte 6 na 6 wana eza bilongi na bango kombo na kombo baza ba kombo différent totika kaka na ville province ya Kinshasa cette fois-ci tokende bongo na Kinsenso na quartier du 7 mai epai wapi mama na kombo ya Sylvie abomi mwana ya mwasi Magali mama abomi Magali pona nini pona Magali abimaki azongi retard abambie barre de fer Magali akufi quartier eningani bongo na Kinsenso awa tozali na Kinsenso na quartier du 7 mai mama bomi mwana na ye kokamwa mama kombo na ye Sylvie mwana babomi Magali mwana bimaki na butu kaka nenga yaka na petit chéri nazo tika ça va toke to mona na bébé bisou tokuta na lobby Magali pe aso kaka malembe ti na nda kwa mama tuni wana nan nga Magali mama bima bwe na kanda yo bazo petso kate azwa barre de fer na mutu ki Magali a quoi sur place bana quartier ba ye Magali ba meme no pitati na centre de santé yango yo mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili
Tintin awa na Genesis Hotel à Chelibino, salle de fête Salon Congo pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête Salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête Salon Congo. Ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous, climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête Salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête Salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures, musique toujours au rendez-vous. Baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka koza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel et zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi. Ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance et peu fidélité bopesaka na radio lokole masolo na chaîne na bino radio lokole télévision et pas wapi to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zeli koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozona na biso partout si kozali. Cela nous va droit au cœur. Soki mbaya liboso otala biso ko bosanate o s'abonner, soki o s'abonner bu finaka bongo cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete. Ya soki o koti na senga kaloka liboso yo o partager l'émission oyo po peut-être soki sungi yote e ko sungande ko moko songolo e sika moko pakala yango objectif so sera yango na sika nde kwa kwei yo okoyate sika pende kwa telemaki yo o telema. Ko bosanate ko sala un clin d'œil na sponsor na biso Michael Josh sponsor la chaîne Oyo qui continue à nous faire confiance on a senga na open deco kota bongo na site ya Michael Josh au sala choix ya article moko soki po lingi bloc ya Congo so mona blamba kitoko ya Congo o to lakisa bino sikabo Oyo e witi mbala moko États-Unis d'Amérique et yeboye awa pour na biso présenter yango lingi ba robe ya Congo ba survêtement ya Congo on so lingi na frère ya Congo na Michael Josh eza présent wana ba kosala la yango ya ko bosa na pété so na Kinshasa olala kabongo na Genesis Hotel moko ya ba partenaire na biso esika wapi okola la confort ya kokende kola tena ba hotel oyo ba kinteko bazalaka ba Suisse ozongi poto ozongi Afrique du Sud ya kuvimba vimba. Est-ce que okomi Genesis Hotel nde mankambu asimbi masolo Yaya Yamboto développeur sommaire plutôt mettre l'histoire voilà tika to pesa mbote na bato ba ndarabiso bo ali be na ligne na komona bino wana mbote na yo mama Suzanne Masamba na bosanité Zena Liutu mbote na yo Nicole Belou depuis Kinshasa. Ah Nicole Belou azanga kate merci à confiance Nicole Belou depuis Kinshasa. Chabanou mbote na yo Chabanou azanga kate Patricia Osebi bonjour bonsoir. Mélanie Mawanda depuis Canada mbote na yo Mélanie Mawanda pardon Mélanie mbote na yo Mwilandala merci beaucoup mbote na yo Mama Philomène Manuel Mama Philomène ozoyo karaté okomi c'est que bien voilà mbote na yo wana ba oyo ba zala kana biso to bosa na ça va kotanga bata kombo oyo ba encourager kabiso tika to pesa bon merci na télévision ezalaka bongo ki toko mingi.
ya to ko information oyo ba soldat ali mutu ya lokumu mutu o azali ko garder intégrité ya territoire na biso et sengena la discipliné mais à part ça c'est que soldat ali mutu normal mais tant on ali on duty nde ba lo en anglais on na musala za na contrôle nde ko soldat oyo moi to ba image ndenga avec lang alali na célité mais to tela ngo na groupe Gold Radio Lokole kasi soldat oyo joue au président de la République moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi flaga kitana Lubumbashi ye ameli le toko na yebitu amela kin chambre so ça c'est qu'on a ni ne sait pas so pe bomber on ne sait pas soda tambo le gars lembi ya alali na se lokola ebembe batu bakante kuta kufi nzoka kufite ayaki olala babengi balingani ba soldat ba ye balongole munduki tala ki soldat pe kota balongole munduki ba Niger la muki avandi abandi ko loba ya soldat munduko makasi que soda c'est difficile ça pena esengo ya soda wangani ke ye alalaki heureusement nata oya biso oyo babara na quand wakalizaka les paroles s'envolent et les écrits restent là ça ramène chaque fois si carbe comment na parole na écrit na vidéo tout ça reste soda alalaki a boy kondima abino ngala lalite na liko se reposer parce que dans la mine avec que mon compte ah on a fait na se reposer ya olalite mo fani na scénario soldat teni boy na mabele et puis si passe soda au sort na ye na ebi yango te betala acte oyo to koloba nini soda zaki indiscipliné ba kontia ba soda pour ça na makasi makambo ya boy ezonga souté pour ezali bon ko déshonorer mboka na biso Congo démocratique Congo ya lokumu Congo restera un et indivisible voilà toute la image au de soda oyo ko réclamer mais ce que lingo mona nenga lalaki ndenge soda Karolo kola ebembe kede bongo na groupe Gold Radio Lokole okomona yango kuna tala image ya soda o nani usoda ulimwona wapi Natoka ngamba Joseph alikuwa anatoka ngamba Joseph sagani paka muisa alikuwa ye moya sasa naanguka hapa je ye mwa pa vena ba kupelpa na sika pana zote auto lishofer katika tulishofer sasa pana sasa vile wana mbaya ndio usinyane les plainte président sana kazi na yo no taki sécurité mutu apemi nano yoka mutu apemi nano pole que son chef aí asala musala yo o filmer yebo yo taki sécurité o taki sécurité monsieur chef d'état zoya na apemi nano OK so kila na bana musala yo o filmer ngana sali kila sali ennemi Oko miande nini? Arma na yeza wapi? Ngana kusana arma. Manduke za wapi? Ngana kusana arma te monsieur. Nazali mutu ya sécurité. Yo. Donc kusana arma te. Na kusana arma te. Premier sergent major. Manduke na yo eza wapi? Na kusana arma te monsieur. Yo yebi arma te. Na kusana arma te nazali pour le concours sa sécurité. Yana lobaki yango ne bandeli pe na lobaka yango chaque fois tout ça la attention papa na ko koza lokina yo mama na olokola ya na yo leki na yo bande ko na yo ba ko koza la bandoki ya vi na yo tondimaka yango te ya soki ba raté na poison keba bakoluka moyen na soba boma salaka angele yo muto okele kisasa salaka angele po mabe koti nala ko kondima ke baleki propre ya Shabani Record est-ce que bebi Shabani Record kolo Congo web baleki na ba uti mikili ya mpoto bi bale ba ye na Kinshasa via Brazzaville ba koti na ba identité belé balinga ba boma bongo président Shabani Record kaka ne ba boma ki honorable ancien ministre des transports Chéribon Okende non ba bomi pe Shabani Record ba nakita sima ba beta masasi ba bakata le ko la Shabani Record akufi nzoka akufite yaya nani alandi po kanga bango policière en tout cas vaillant combattant oyo force à toi maman policière wala kisi musala yaya kozala pona mapinga ekolo la équipe raté moi cité mobali mais on est bien formé à Kondima. Tango akangi ba criminel wana ba lingba pesa $500 ba pesa mama $500 ya policier pour atika ba kima mais mama ya boy corruption a niembi bango pasi sikoyo bulinga boma ya na bino na motif nini ça ba comme famille on ne sait pas mais les caméras public boy ya ko boma muta bu porta boy et pesi pasi ya ba mekina poison Shabani Record asia soba ba anti poison na ba anti poison belé wana ya garantie une année pour na ye et que soyez te ba bino kato bomba esika bwen manduki pasi ya kosakana te landa ndenge kaka balobaka ke l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille ba constater exemple nango yango yo lelo antiseptique ebimisi vérité
sur attentat et assassinat ya président Gabriel Chabani oyo azali PDG ya Congo Web Télévision. Nzokande batu balingaki baboma ye eza ba propre frère na ye, donc baleki na ye propre bazalaka na mikili ya poto bakitela na nzela Brazzaville bazokota Kinshasa na ndenga klando veut dire na bavoi moko oyo eza normal te po baboma indis wana nyonso po baplanifie assassinat ya yaya na bango Gabriel Chabani. Ide na bango soki baresir ku na bango eleka sanso veut dire batu babanda kotelengana bayeba te nani asali président boye wana bango deja ana pipo braza poto kasi ndenge balobaka kaka likambo kokana esimbaka te nzamba kosukisa nzamba confondre bango esalemaki na 16h na ville province ya Kinshasa na boulevard du 30 juin esika jeep ya Gabi Chabani babetaki yango masasi ndenge bozali komona babeta tout la mwisi ya zaza bango na makanisi na bango ke président Chabani akufi. Nzokande la police elayelaki bango cousin balanda bango suka ti suka bakangaka bango te bango yo bakangi bango bakuti bango na ba identité ebele ba passeport soki mibale ebongo ba carte d'électeur talandi timoko yango ba identité la ba identité nde bakangaki bango kasi tangu basimbi bango mutakangaki bango kutu eza policier oyo veut dire policier mwasi nde tolobaka na Kinshasa tangu asimbi bango ba proposa mama o $500 po akimisa bango heureusement bakutana na policier lenda bino moko boyebi policier mwasi akanga yo okozanga explication opesa ye abenga intervention baya na bango awa bakomi kobabatana ninge bozali komona yoki explication komi wana namoni mouvement mabetanki naza agent de l'ordre amei kolandela yango makase camouflé natali des jeunes oyo baokita na ketch balati bachapeau bakashine donc baza bango za l'aise te batosimba bango mosu alinga panike akima koyi na bango na kati ya mutuka tozokenda bango bakorompo nga na $500 na boyeli mpo na mo deja ke eza mabe nga nakangi bango na présente bango mpo bakonzi koma ke bapesa ngai mbongo nzoka bauti kotate ndeko na bango baza na bakarte 6 na 6 wana eza bilongi na bango kombo na kombo na kombo kombo baza ba kombo différent non bavandaka na brasa bayaka awa kaka na ntongo bazongi na pokwa bakatisaka nzela ni na biti te baleka na nzela mpila na kingabo nde bakatisaka na bwaki chaque en tout cas coup de chapeau na général Kilimbalimba Blaise Monsieur Rigueur numéro 1 à la police ya ville province à Kinshasa oyo tango ayokaki kaka ke attentat na vie ya Chabani record lokola palobaka ke cheval de bataille na ye ezali kosilisa insécurité la ville province ya Kinshasa nde aordonaki ke baluka ba criminel oyo lelo basimbami ndenge bazaboye bazozela kaka procès na bango salema ekozala audience publique sima na yango baokatela bango mbano na bango en tout cas kokamwa komona makambo boye bandeko balingi baboma yaya na bango na masasi mokili ekomi na suka totikala kaka na makambo oyo ya kolinga koboma bato te basasina tokende bongo sika boye na commune ya Kinsenso précisément na quartier du 7 mai epai wapi mama Sylvie abomi mwana na ye Magali ba mama tosalaka angele kanda ezali mopaya yo muto fai na poto ofai na Afrique sofai di bande ya mboka na kati ya mboka salaka angele to pesa kabundo conseil chaque fois yaya soki mwana zaki mwana muke ndengo koloba na ye eza ndenge moko te soki akoyi mukolo talaka ndenge ya koloba surtout ba ya basi bon si na tomboka mingi mpona baya basi na lobaka mingi baya basi tobakena mwa mbilinga mpo baya mbali basalaka mbilinga membe makasi pena te ndeko Magali to mwana Magali abimi soka esaki mama na bango Sylvie aki wapi on ne sait pas mais akenda kokutana na muninga na ye bengana kope na ye awumeli azonga ki mwa retard boyebika soko bimi jeune fille esengaka osonga mwa avant boyebi te qu'est-ce que s'était passé Magali azwa ki mwa retard tango azongi mama na ye Sylvie alalelaki coussin liboso ya porte yaya tango osonga boye kande eza mopaya tondimi yango toyebi yango mama moko ta kolinga mama na ekaka boye kanda yaya zalaka na maîtrise yango chaque fois na yaya zalaka na attitude ya prière sambela nzambe mo na français ba robaka na lopoto accepter de se faire du mal au moni pendant moi na pesi okanda makasi mais on se maîtriser po diable akokota mabe okota
tangu mwana Sylvie aye mama tune mama OK wa outi wapi mama na outi bo explication to zakite mama ju barre de fer oui barre de fer o batungana banda ko libende wana abeta mwana na mutu na ebite atubaki yango to abeta kideni ale mbala moko Sylvie pardon mbala bo mwana na Magali akoi kambaki kao basi mbabo simba Sylvie Magali Sylvie abumi mwana na ye Magali tango atali boye Magali akufi bato ya quartier bagangi ale mama Sylvie tuila mwizi ya zaza akimi kasi mama uzala ki la femme forte la plus forte okimi lisusu nini omonde balobaka oboti mwana soka azana libumu azaya yo mais soka bimna mukili asha yo ta komya botiso tu bato ya quartier bayebi Sylvie baye baluka mama Sylvie ba oyebi Magali ba mona mama Sylvie te mama Sylvie akima tala ne baleki ya Sylvie ba ali kolela baleki ya Magali plutôt pourquoi tu dirais toujours Sylvie mama Sylvie nde mama na ye mwana nde Magali ba camarade ya Magali baleki ya Magali bandeko ya quartier ba mama o bayebi Magali ba leli ya kosakana te pona dini mama na se ya kanda asali makambo ya boye tokoloba nini peut-être ele balobaka basi balia ki Magali na ndenge mususu elle a été déjà envoûtée ba envoûtée siko mama na ye liwa ya Sylvie ya Magali ezala bongo na maboko ya mama na ye Sylvie pesi pasi jusque là mama Sylvie asana ye introuvable mais webi yango na Kinshasa na yebite so bosa ndeli siko masangi ko sala mandenge est-ce que mama Sylvie asi akimi na province mususu to azali wapi mais bakozwaye kaka sikabwe opéra de jeune fille na yo pour rien likolo ya kanda na bino ba mama mingi baza rappela mikili ya poto kande za la kabopaya to yeba bana mingi ba poto na mama na bango bana bakufa kaka pona kanda yango na benda ka matoi ba objet lokola ba mbeli ba lutu ba fourchette objet ozali arme botika ngwa la porter ya batute to yamba bandeko awa expliquer biso ile lokola mbeli okosala makambo ebele mbeli ekosunga yo okata matungulu okata ndunda olambela kaka mbeli wana ekoza arme pona ko éliminer mutu toyebaka otia kanda pa pour se noter mabe kokota tala mwana biso Magali akufika ba jeune fille à l'âge de fleurs nana bomiye mama na ye est-ce que mama Sylvie azaki une intention au moment na ye intention te diable kaka koti mabe koti landa reportage oyo tambola na mokili omona makambo na nyongo loba mama nambwa mafula kumbundu akoza na raison ndi atambola ki pena Kinshasa bientôt Kongo mobimata la makambo le kaka tala réalité yango yo awa tozali na Kisenso na quartier 17 mai mama bomi mwana na ye kokamwa mama kombo na ye Sylvie mwana babomi Magali mwana bimaki na butu kaka nenga yaka na petit chéri nazo tika ça va toketo mona na bébé bisou tokuta na lobby Magali pa so kaka malembe ti na nda kwa mama tuni wana nan nga Magali mama bima bwe na kanda yo bazo petso kate azwa barre de fer na mutu ki Magali a quoi sur place bana quartier ba ye Magali ba meme no pitati na centre de santé yango yo na tongo 8h boy munganga lobi désolé Magali si akufi molimo ya Magali epe manakimia bana quartier ba sangani bango nyoso ba ko luka mama Sylvie zoye mama Sylvie yo ki bongo tout la musi ya zazakimi bana quartier ba sangani ndo bozali komona be bango so awa balobi place mususu barolobe zalite baroloba kaka na micro ya quel boule mag babelele na bakonzi balugela bango mama Sylvie place azali sunete bango bako réagir na ninga mabe bino moko boyebi ba action be place sala maka na ba mama quartier na ba jeune fa quartier ki songi sanga kate la mususu kutata basanya pamba sokolite bakusha mwana kutu te taliete ayo wana na communication lokola mama bozali komona yeso loba na kanda nyoso zo simba na mwana batu Sylvie aza mwana mabe eloko asali ezalaka te abomi mwana ngai nazali koko ya Magali tozotia kumba na ndako wana kibendele loba mwana wana abima na simba eboye asololaka tokendaka yazala na kanda makasa oloba na ba geste nyonso liwe Magali epesi pasi na baleki na emotion nyonso lokola bano ya mike bozali komona kolela ya Magali yana biso Magali nyonso oyo kaka pona kanda mama loko ayokaki Magali abimaki azongi ndako butu mama lalelaki na kanda nyonso tonka Magali ofongola porte bwe barre de fer na mutu lelo Magali akufi pasi pe mawa
ya to kobetela osika boye lisolo epesi pasi ya kosakana te yoka lisolo oyo bino bato bobengisaka bandeko na bino na mikili ya mpoto to pe na libanda ya mboka okobengisa ndeko na Brazzaville, na Angola, na Afrique du Sud, na France, na Belgique, na Luxembourg, na États-Unis d'Amérique, na Canada, na Australie, wapi salaka angele ya po mokili eza ya kobeba soko bengisi ndeko na yo okendaki na poto okendaki na mikili ya mpoto omoniki mwana mama na ngai mwana papa na ngai gotikela kuna te souffrance tika aya awa pona to bunda elongo ezali suni moko ya malamu obino osali kasi eske soki mutu akomi na mikili ya mpoto obengisi mutu il faut akoma esclave na yo sika boye to comprendre mingi o te phénomène oyaya na obeta solution c'est bandi déjà mais na opesa au introduction ngala sala constant na to la bino bosala pe constant wana bande ko mingi o abengisa bande ko bango na Afrique ba na poto babeba na kaka babeba na rapport les kamnini on ne sait pas est-ce que ba o babeba na wana et ça la raté que yaya alinga comme ça leki na esclave to ça la raté que leki alinga comme ça ya na esclave on ne sait pas qu'est-ce qui se passe landa lisolo oyo ndeko mwasi babengisa ki epa ya na ye azalaki bongo na Afrique na Congo démocratique babengisi na mikili ya mpoto akei na Canada par exemple tanga komi na mikili ya mpoto akoma ki pa ya na ye azade na mwasi na ye na bana ya bala ya wume na poto ko sagrate ayebi su ba réalité pena ya Congo ne zalaka te abengisi leki na ya mwasi leki ya mwasi atikaki bala na ye Bibale na Congo. Est-ce que vous comprenez la histoire vraie? Et ça nous fraîche sur Hollandais en très bien pour la copénie. Papa Fisto beta li solo oyo pour na opénie batu ba yeba. Ko benga sa mutu na poto et ça synonyme aux esclaveté. Papa Fisto ta on a commis na mikili en poto et ça là ki bongo na 2018. Évidemment na koma ki na pays o balobaka anglais ngai anglais na yebité na yebika français mais nga na licencié na tanga ba kelasi na ngai na Congo kaka leza la Congo na biso okutanga kelasi mais musala malonga okozwate nazali pe mwana mwasi nazalaki na bana mibale ya na nga bengisinga na mikili ya mpoto na kei bongo na continent ya Amerika est-ce komi na komi na ndako ya na ngai na yebité abengisaki ngai na intention nini abengisaki ngai pona ya koluka vie tona bala rotika na mwana na ye quand même c'est vrai nazali mwana mwasi mais mwasi ya mukolo na komi pa ya na nga papa Fiston na bana ko sala misala normal kulamba kosokola bana kotala bana kosopo anglais na yeba kité au fil du temps maladi oyo etungisaki biso ekutaki nga kuna maladi oyo etungisaki mukilio pendant des années ekutaki nga ko to maladi esili na bana ko kende ba cours pona yekola anglais na qui pena anglais bien évidemment ce qui moi problème ya bokono moi maladie ko so babeloko ya na ngai abane ko confianga toujours et pas ya moi si na ye to bale ko kela semeki na ngai na ba rendez-vous hôpital ba bisike bele ko kende pona yeba ki pena anglais te tangu na koti cours anglais na badi ko comprendre moi ndamu muke kaka ndezalaka pa Fiston na kota ki kutu pe classe na kota ki ezalaki ya ofele mais na yokolai métier na ngai bon fala pour approfondir bref na kota ki kelasi tangu na sisi kelasi na salaki déjà 2 ans na ndako ya na ngai 2 ans sali wana nous étions tous très bien tangu na jui musala bebi na ba mikini musu ya poto ya États-Unis d'Amérique na Canada ndenge zalaka soki mutu azui permis à travail aussi permis na ya travail et bah couper ça au drive l'essence quand les alaka papa Fiston ba futa na ba côté j'étais obligé ya kufungola compte bancaire account est-ce que commis oui na keina fungola compte wana na fungoli account na ba document na ngai pe no stock na pa futa ngai à partir ya account papa Fiston oui c'est normal na fanda ki pa ya na nga pendant 2 ans nazali mwasi ya mukolo na zape na ba ambition o ya ngai est-ce que comme ya voilà tala bana malé mwasi ya mayele yo batu ya mayele ya yeba objectif nini okenda na ngona poto objectif nini mali bande ya mboka okenda Angola okenda Brazzaville okenda Afrique du Sud okenda Luxembourg okenda wapi parce qu'il y a des gens oh benga to benga ba fwa kumputu bulu ya ka ndengo wana ya kena e poto ya ebita ki poto na objectif nini ya ngwa to ko retrouver okomona peut-être bateka lupangu batina ona poto bakateka na lupangu batina ona poto komona poto komona o ambria o sambria oyeba ka shooter
okosala 10 ans na poto 15 ans na poto oyebaka te kosala nini olalaka na saba métro donc masanga kwiti oyebi te quoi faire osala mukanda mais ozoki kosala te yaya ete yaka bino peut-être ça peut esprit mabe est-ce komi voilà c'est que bien papa Fiston nga na komaki na mikili ya poto nazaki na objectif na ngai kaka ndenge olobaka tobima libanda tokenda koluka tozongaka te mpona oyo toyakaki koluka na libanda tozoya yango nano te me ngai ya na ngai abimba kongo kala ayebi réalité te me ngai nayebi réalité parce que nakuti kokóma sika nde balobaka na anglais newcam nouveau veni mafikizolo nayebi loko natika na kongo nasala objectif na ngai ntango nasoki mosala na papa Fiston na bana ko contribuer na osoma biloko na ndako basa kaka nezalaka nazo contribuer normal na biloko ya ndako siko qu'est-ce qui s'est passé papa Fiston mon ba lettre ya musala na oso ba lettre ya musala ba lettre courrier quelconque nga na yebi anglais te j'étais obligé ya kozwango na pesa et pas ya mwasi ya na ngai semeki atangela kangai et puis tokona nginde ngwa senga no premier ate totangela ko biloko tangela ko biloko okomona soki batangeli nga lettre moko boye na koyeba nde bakosala te bakotonzela nga formulaire bazosika nde wana yebi te parce que naza sûr ta mwasi ya grand frère na ngai aza lokola grande sœur na nga pe est-ce que okomi oui c'est bien ezalaka ndenge wana confiance ya mais nalobaka chaque fois la confiance n'exclut pas le contrôle yaya landa lisolo oyo bien ekoteya yo siko qu'est-ce qui s'est passé papa Fiston ntango tofungola ye compte bapesa ki biso mikanda totondi site sotu wana bapesa ki ngai lokola na besoin la carte na ngai na papier moko boye bon ça lokola na benga en bref pour comprendre na carte moko ya réserve vous avez la carte normale vous avez la carte mususu ya réserve alors ndenge do salaka et ça de retirer mbongo na banque bande ko na États-Unis d'Amérique ba na Canada ba na Nouvelle-Zélande ba na Londres ba makambo na Afrique du Sud ce qu'on compte dans la banque au comment la caméra ils sont en mutu compte déjà ba geste au sala kaka ne so ba take away drive through ba en anglais do na habiter na français ba ngoni ni moi so ma McDonald's hein to so ma KFC conso to Nando's au drive do pousse mutu ka o kitana mutu ka te kaka na micro ya liwana o pesi commande na yo o ke kuna o retirer na banque peut la rendre ngwana o koya na mutu ka na yo au critiquer douter au lobby mais il y a la caméra ça est joyeux au petit ni moi carte pour côté carte au lobby non la monter na combien au checker montant non na autant de dollars na bo sava boye na retirer bo betuan basi mbongo bimi OK papa Fiston chaque fois tu retirer mbongo ndengwana na belle-sœur na ngai au moins na volante nga koto yo to yeto lobby parce que ye muto azoloba pour ayebi anglais nga na yebi anglais te mais carte ezali ya ngai compte ezali ya ngai bafuta ya ngai mbongo ayebi comment la fungola ki yango est-ce que bokomi mais na esibi no ba caméra ezalaka na banque wana bon ils peuvent vite comprendre que parce que hier muta côté chauffeur attends de mettre ça ordre so ngo sa commande ya bloko na McDonald's oye ovani benga on quitte envoi ma soirée au comme ça boy al chauffeur azoloba donc grande sœur à ça le la chauffeur est-ce que vous comprenez me faut expliquer bino ça va to ko yawana ngana we ça peut-être bimisa autant après si tu combo na onani autant autant ba vérifier ah bien identité bimi ta ba komona ba moni ke pour bimisa photo na yo ba moni peut-être que non voilà ça yete ça o basa na yiwana accompagné premier à tout le monde bimi pour ça la rabongo chaque fois y a pas de souci papa Fiston carte na ngawane ya réserve carte ou ya réserve wana donc papier parce que soit la réserve je me suis dans luka yango et mona na te e bunga bon na mona ngo normal carte yango pe bunga na ngo bona ki pa na nga pete ya papa Fiston na ça d'intention ya mabe ata mo côté carte bunga bon ça va bloquer bunga ndaku mais na la carte yango original wala kutu ezaki nango copie ya problème tena na carte yango original na vandi pendant longtemps tant on a mon siko na se suffire quand même na 22 ans kuna na juma musala moi 3 koki na banepe au contribuer na yebisi grand frère na ngai non grand frère merci en tout cas oyambaki ngai na ndaku na yo osala sikowe il faut na pesa pe espace pour donner ko la chambre ba ko ça pas bino pe espace bana ba sala ka bango moko botika la famille ngai pe na kende ko meka ngai moko siko na moke na koki moi anglais muke na oloba mais na ye penate mais na débrouiller muke na meka na soki osimba de temps en temps na ba rozonga
grand frère alingi te na bimana ndaku ye na mwasi na ye. Oh, mais bo lingi na bimana ndaku te na za mwasi ya mukolo déjà. Ngala sala bala mimba na Congo na yaki ko luka na luka pena s'organiser na comme après fina no na linga te nga nini. Grand frère alinga kite na bima ye na ndaku na mwasi na ye. Nzoka ba ina vacances na bango. Papa fils en tout cas, j'avais insisté. Na ça qui insisté sur ça raté pour na bima kaka na ndaku et des gros de force na bima ki na ndaku. Bon, ils étaient contraints d'accepter. Bah, pesi une condition. Voilà, grand frère nangai, na moi si na ça va les camboter au bimananda mais ce qui va lettre na yé, bah courrier et yene surtout, yakara nango awa, tout angela kayo, tu es sara wali no sala. Soki, donc nzoka babandaki kobanga so ba te ba relevé bancaire yé, to ba être monsieur à banque to musala na koye ba vérité mususu wana. Papa fiston manda ko comprendre anglais moi muke. Pendant que na nda ko bango wana nazo sala ba futa même bon paye à moi bien on a votre bomba mais moi je ne comprenais pas Papa Fisto okomona mbongo ezoli mwanga na banki je ne comprends pas na pêche exemple na kota peut-être na $3,000 na kata compte okomona boy na moi sili mbongo tselinga 2000 moi sili mbongo tsekela 1500 moi tsekela 1500 ndengenini ça va na renforcer ba futanga mbongo baksa mimi mbongo zo longwa ezo ko longwa moi je ne comprenais pas premier té na baneka kocha na si Papa Fisto tane ko longwa parce que soki mbongo bimi et moi na téléphone n'est pas tango pe na bimi na mo na ka ndengo wana bon moi je ne comprenais pas na éviter bon moi pe la tout notre nebele na mo normal c'est comme si banque ya sokata baso yibado j'avais même pas l'idée que carte d'angé bunga qui a sonné en tout cas je ne sais pas Papa Fisto nzoka belle sœur nangai mouvement autobalé ko sala ngo biso mbali ya okena ko retrait mbongo na distributeur T na ATM T mais na banque drive through au conduire na guichet au leki na sita expliquer non ngi sala kawana grande sœur abali ko sala mouvement na yemoko jour le boso akei parce que nzoka carte nanga duplicate wana belle sœur nanga ay bon son abi a bomba to ayiba to tu mettre mo ça un peu difficile mais on sommes obligés d'utiliser terme wana donc nzoka grande sœur de ayiba carte wana pardon belle sœur ayiba carte wana vraiment tayo moko donc ba mouvement auto balé ko sala wana pendant même que zaki na ndaku na bango mbongo ande ko bima. Donc belle sœur avant que de kuna a retiré mbongo a drive ndengwa na pesi ba ko pesi ba identité a retiré mbongo alors ba mutema retirer ndengwa na ba na sa attention te tango na longo pe na ndaku ndengwa na c'était la même chose na ko fana bana weka tente mbongo bina téléphone mais mbongo makabo ndengeni Papa Fisto bige mboka mpaya pe ngai pe congolaise donc o ke tuna ndengeni o ko na banque mindelo go to tuna ndengeni na na otira ndengwa na betela pe grande sœur grand frère na betela pété na pe solo morote kaka ni abimaka wana na wandi pe ko mesana ngai moko pete na ba voisin to sur la kamine zalaka na sa connaissance na garçon moko boy na moni sikoyo batindeli ngai lettre batindelinga lettre avant de lettre ya avant lettre ya batindelinga document moko boye na banque d'abord avant ça batu ya banque ba bengi ngai allô oui yo mademoiselle intel heureusement nazalaki na tonto wana anglais wana zo lekila ngai ra mupera na juste au téléphone na pesa tonto wana a solda ba non en tout cas voilà mademoiselle nazana awa azokuluba anglais bien te mais na ko interpréter ça va pour me yate yebisaye aleka na banque avant leka na banque to tindela na ba relevé bancaire na ata la statement c'est quoi en français oui ba relevé bancaire non ba prélèvement bancaire ata la soki azomona ndenge nini a confirmer que ye soki ba mbongo wana zo bima ye muta ozwango Papa Fisto batinda yango na email mususu pe ye na poste na joua yango pele trois ba bino to constater boye ba mbongo bimaka est-ce que zaka yo to bimisaka ngo po ba monaka mbongo bimaka na carte normale tonto wana expliquer bimaka normal nanda zwaka yango ba bengi est-ce que na banque est-ce que okoki ko ya na banque jour entier ba PCP jour ça va pour me été na koya
babengi saki nga na banki mpo na nini yoka sikoyo lisolo nalobaka chaque fois voler mais un jour bakokanga yaya tobeta lisolo oyo malembe mpo na ocomprendre nayebi te tokobenga yango niveau nini oyo ezali escroquerie ezali kimoyibi tozali kanda ndenge babengisa na poto mpo na arécupérer mbongo na ye. Moi je comprends pas. Je disais ici que pendant que ndeko mwasi oyo alongwaki na ndaku abala sa vie nazaki na ba projet pe ya ye kutu nata o asalaki wana asombaki mwa mabele déjà na Congo po ba kotonga déjà mais mbongo bani ko limo ya comprendre kaka te yaya makambu musuto kan tokanga bandoki ezana bandoki te excusez-moi to pesa bandoki ba pouvoir pamba ya mo ezana bandoki te tala na vie ki mutu pe vie za ndenge nini est-ce que vous comprenez? Papa Fiston yibaka chaque fois mais un jour et ça entrer au kangayo belle sœur nangane ya ndenge wala atie azui parce que ba ko remarquer parce que auparavant bande ko la bande ko la ba ka batumbale so ba ko mona ye azo ya ye moko siko nzoka tanga mo ya ye moko ambale belo wana caméra zwaka ba enregistrer ça ne so ba lo mo ya soko ça ma ramna lita to na banque ba ko so mbala mo te ba benga en anglais évidence preuve ba évidence ba preuve ba zoe autant de fois na caméra ba sélectionner yango tango siko ba benga si jeune fille wana a kesiko na banque elle était accompagnée nande ko mobali wana Batounie, yo m'a dit moi ça un tel, ça va. Wapi identité na yo, apesi identité. Ah ok ça va, première. Mais est-ce que yo mikolo jour à suka ozo kimbongo na carte da kimkonini. Ono na zo mbongo banakala depuis 2 mois na zo mbongo temo ekota ka mbongo mikemike na retana mbongo tabi. Ah mais chaque fois yo ka awa ozo mbongo. To mona ki yango suspect. Tango bade ko yo zo mbongo liboso, bwana sa mi bayira ta mutuka. 2 filles. En fait, 2 femmes. Tout le monde a la caméra. Mais il y a un temps, autonome moi si moko azokoya. Moi si moko anekoya, ils équipent normal parce que tout nié avant on sa identité na yé normale. Identité normale. Si koyo, yaya, le malheur était que jour moko boye, quand on est un manager ya banque. Soka tinda ki agent na ça soki nini, atinda ki agent ça soki lo nini que yé mon sikoyo avant na guichet wa la caméra wana. Amoni sikoyo mutuka ye basalika mouvement wana par curiosité solo na et boni ça va comment on a appelé comme siko ya belle sœur na ye OK ça va bon pesa biso identité na yo vous savez manager alinga que na processus normal so ça qui agent mususu pas agent wana asala ngale mouvement ngamo normal mais yemo siko manager tango asengi identité on opéra identité na yo on na bosa identité na ndako o ko bosa identité na ndako ndele ke seko mbongo il faut identité na yo ezala siko na caméra tanga pesi kombo ba ezobeta makuna na identité za ba komona identité ba komona na photo na yo alors manager a meyi ko zoomer d'après sur na caméra tali boye amon lokola moi si oyo asana kata mutuka wana oloba parce que tango au parquet wa caméra no zoyo aba irongiwa nezo loba la caméra la surveillance na o na kata identité o zandre mutu moko te so bala ba tumbala on le comprendre mais ça eza mutu moko te asa mutu moko eza basa bilongo pene yango te madame est-ce que c'est vous madame Songolo oh non c'est moi identité za oh non na bosa identité ndako ça va désolé moi je peux ça mbongo ezate kende ko zo identité et mbongo ya belle sœur a monique mabe koti a démarré par mutu ka ba tiki pa ke yango siko a partir na manager siko alandela ki ba dossier na ba ko mona wala siko manager abandi ko yebisa siko yo tantini wana kolombongo voilà comment est-ce que tu découvres que yo mutu a misambongo batunie siko boy ta tu qui est quand est-ce que mbalano ya suka ozo ki mbonga ça fait 2 mois 2 mois te zo mbongo chaque fois awa habitenga zo mbongo te bon carte yo za abimisi carte na yi wapi identité na abimisi identité na yi bon to pesa la carte mo ya réserve carte wana réserve za liwa ono carte ya réserve wana ebunga ebunga wapi ebunga na ndaku osara pas nani parce que adresse na jusque là ils allaient pas grand frère na yi abino na pas grand frère na ngai bon botambo na ratambo mingi il y a un moment où on est ko zo mbongo bozaki des personnes mutu oui
to bala oza mbongo to ka mbongo chef awa na belle sœur nanga donc c'est que belle sœur na yo ndo mutu azwa carte wana parce que ba total la caméra awa a plus de 5 photos 6 fois ayaka awa pesa ba même identité wana azwa mais cette fois-ci ndenge nga mona zaki awa la caméra surveillance na mona ke o malouche na mona ke o malouche pour la tourner ba question sur ko répondre vraiment makasité et puis voilà ton sangi identité zati tanga kei to benga ki poto vérifier to benga sikoyo pour quand le connaît yo menga na mutu na caméra na mu photo na mona na carte computer awa ezayete donc grande sœur na yo mutu azwaka pardon belle sœur na yo mutu azwaka bambongo wana au monde renine au lingo porter plainte pour ba évidence ne surtout ezali awa no c'est du vol au lingo porter plainte non là que ne réfléchir azonga akenda mbala ba canceler ce que carte wana msuwana au réserve wana ba tikile carte na normal papa fiston tango sala ka ndengo wana mbala moko belle sœur nanga a bloqué ngai grand frère nanga a bloqué ngai oh et pesa de abuzoba na keko luka wana ndaku taka na fanda pa na bango na keko tala pe ba na ngai no na tala baba na nga pamba te na moi sachet ka neza la gamba chocolat pour pesa bana oyebi ki pa fisto ba boya ko kotsanga na ndaku te to lingo na ndako na bisote osa mutu mabe okwenda ndako na bisote komona bana na sali nini eloko nini o nga na sali papa fisto e pesi ngai pasi na lingi openie batu beta lisolo oyo est-ce que grand frère ndenga bengse kinga na mikili ya mpoto na ye na poto ezaki pona koma esclave soki aisa ngai leki na ngai ndenga na bengso awa na dépenser autant yo il faut so bani musala zongsela nga malembe timbongo esila j'allais comprendre que moi si na ye ayiba nga mbongo ndengo na compte oza sûr que grand frère na biso yebaki makambo ate bon soka yebaki yango te a bloquer ngai pona nini avec intention nini est-ce que comme bandeko ezaki une intention nini bango balunga Congo kala ba yeba réalité te balo ba rappeler ba kozonga Congo jamais ba fois kumputu mais ngala uti Congo sika na yebi na ko sortir ndengani fala luka mo activité pona pe bana na ngai bazwa vie na luka moyen pour un jour de makambo ekedre balo ba boye un jour moi na ba ko bengla so ba putu awa to kozonga na Congo sandaku sa eloko oh so na activité na ngai et tourner na Congo ndengwa atana zongi na Congo na ko sala sans crainte pour eloko moko générer mon pour na ngai papa fiston tala makambo e komeli ngai donc grand frère na moi si na ye en complicité bande ko yibanga mbongo bon na supposé que grand frère habité que bana maman si na yibanga mbongo wana sur a bloquer nga pona ni ba boyi ngala kuta na bana oya ngai bana na bango auto mais cette fanda ki bana 2 ans na bango 2 ans de presque 3 ans na bango pona nini l'intention nini pona kaka balo bagi so ki lettre yé pa ngai na la lettre wana ba lo tangela ngai afabi na ko moi sa mukolo na kena ka classe anglais na mani ko comprendre anglais moi ndam ata tonto asunginga te atangela nga ba lettre nga mona ko kotanga moi lettre na so comprendre de quoi il s'agit moi muke na taka mukolo na ko bana ko dépendre na bango ndengo ate oui c'est vrai na boité ba beng senga na mikili en poto mais ba pesa moi espace n'est-ce pas est-ce que ma benin onga saliwana grand frère sozo kabiso belle sœur sozo kabiso bochana se pour ceux qui jeune fille oyo accueilli ko fungola caisse contre bino a porter plainte mabe ko kota parce que banque wana ils ont ba preuve tangible banque ils ont ba preuve et heureusement que yo kumba mutu ko kei so ki ozala kawana peut-être mbila pa lenga oya so insistaka bo arranger ça la miable la famille ya ngwa ce qu'on de katuni est-ce que ko beng sa mutu na Afrique aya na poto aya siko zali et c'est esclavagisme les kambuti de au dépenser ki mbongo au beng sin de koyer mais faut la clair yaya na obeng so na mikili en poto oya na Canada oya na États-Unis d'Amérique oya na France na Belgique na Afrique du Sud soko komi awa e ko zimu sala o balozong sala mbongo nanga ezaka ndengo wana mais yo ofani nie obeng sin de ko la miable de ko komi e komi mbilinga obana ko yiba emo na compte ndengo wana ça malamu te est-ce que komi c'est que bien tala li solo oyo ya ndeko pesi aleli ya kosakana te yo pepe to na kawana peut-être ba beng so pa ndeko na yo ba beng so pa ya na yo pa na ndekuna abana ko maltraiter non to so la clair soki ba mutu a bengisi yo na Afrique du Sud na Angola na poto na wapi aza clair tellement ba oloba soki komi ya sala angele yebela
tout na éclair yaya ana komi awa chiko zanengani il faudra donc cela bon on a yo tout ça ndenge to pour la courtoisie hein pour la tout ça mayele oui c'est vrai que fi on a pour ça yango tango longo ndengwana ça la effort calculer à peu près na dépenser peut-être 3000 4000 $5000 pour ici là ça là on a ndenge mo boui ba futa mo na ota longo na ta 200 100 ko pesa ga ya tio ko mona ke ici là oyebisi te foot nyongona mais au foot ngona ndenge moko boye uzandengwa enfant de quoi oza libre est-ce que komi otoloba kite tolobi tala lisolo ya ndeko oyo esuki awa yo posa na kawana so posa na kao benga sto beta lisolo pona ko peine kaka e pesinga i passe lisolo ya boye est-ce que soko bengisi mutu na poto a comme esclave na yo yango mona révolution sala maramingi ba yami marande ngwanto baleka bengisi ndeko na poto do alinga abalo sala oye kaka lingi na yipso ndengwana est-ce que bengisi na poto il faut sala ka oyo lingi il faut ko bumbu na yo te tika ngai pe na za libre na luka pe vi oyo ngai merci na osala ki ngai me tika na luka pe fi na oyo ngai mais mingi pe bande ko so so bengisi na poto aye ko combattre wane mabeba sa pe belende ngwana au moins muninga bengisi na poto aye ko combattre wane mabepe est-ce que comme c'est que bien liso na biso isugi aba merci na Chris Larize Pelende réalisateur à émission Oyo Radio Lokole Masolo, la chaîne Nabiso Radio Lokole TV, il y a assistante naie Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, on a dit bon la script, la fille à papa, nous sommes tous en baby en déjà sous la coordination, il y a Mama Rina Wumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Est-ce que combien de kunyate jaloute do na rande ngwana. Vous comprenez? C'est que bien. Merci à Michael Josh, notre sponsor officiel qui continue à nous faire confiance. Merci à Genesis Hotel. Merci à Jean, Maman Charlotte Caputo. Yo pe de côté la biso, ce que vous avez besoin, promotion, il y a ONG na yo, article na yo, plateforme na yo et les ka awa benga biso bourso na service commercial na biso les kamoko aux télévision du peuple yaya tout s'abonner tout partager tout à chaque fois ils sont auto beti ceux qui intéressés au thé peut-être que intéressés de komoko songolo et si kamoko pakala yango senga na yo on partagera toujours. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Radio Collective fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topé sa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au quotidien oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net wa t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya benga ko côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so revenu ko na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na mechentel na mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans.
tozana nyonso bana mibali na bana basi so toye awa bomoni oya bana basi ndenge mwana azopusana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel bachuchu yango yo andika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement Minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32
45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.